On rêve sur leur moro, innocent Balume. Innocent Balume lelo, abima un orchestre moroté. On peut exemple il y a Gez Mawete. Abima un orchestre moroté. On peut exemple il y a collège des nobles. Et bima kara et bimi ba wenge alara. Ba quartier na ti alara mais ya qui peut marquer époque nango. Donc voilà tout il y a ba destin. Destin c'est comme mémo et mémo bon. Ça n'a rien à voir avec Nzembo, tout ça. Voilà, mais pourquoi Kara au Pimpe si comme l'élève du maître? Mais pour nous tu pas maître. Au bandaka boy après lobby changer on a mis dans suki nani. Mais lobby na comme maître. Bon on a élève c'est pour nous élève. Tant maître comme grand maître. On comme maître. Réalité ça. Maestro Fabregas a sali marque binafilé na marque le pour na Maestro Fabregas. Mukolomonte Maestro Beta en orchestre na. Mukolomonte binafilé au bimi Sara Fabregas. Fabregas me bimi binafilé. Siko kianga attitude pour ani. So na le lobe za pour na. Na lo bango te po batu ba okelanga mawa. Po batu ba linganga po soutien sur le uta banzambe. Batambo kile ba lo bato soutenir yo. Mutum so ya lo ba soutenir yo po yo kana tena Maestro. Na sola dans Maestro avant la longwa. Na caméra na ngapi. Parce que yo le big na longwa kaka na soki avant la longwa na solo la na Maestro. Que nous nazo longwa na dans orchestre na nga. C'est que non après je quitte le groupe. Pour ma raison personnelle. C'est pour la nini binafilé. Pour ça destin. Binafilé, tu as un problème avec ya Christian? Ya Christian de Corne, pour tout succès mon kili pour le côté les qui trop ba polémique les qui trop dans ba quartier. Binafilé oui la qui moi sina ya Christian, ya moi longwe asali boye na ebité. Non ouais là na ya Christian moi sinde ni ya Christian dans la poto ngala na kini. Ngala so utaka poto mikolo na 7 jours. Ya Christian c'est grand frère ya boss na. Ninga mutu mukeboye ngana niveau ngana zo abasi moi assez ya pamba. Oh ti le mais dans niveau ya Christian ako se rabaisser. Si na niveau basi on a la joie alinga bango nozo banga te binafilé tant au artiste baza ebele ba fali bazo boaka ba ferré ba fabrigas et ba ibato pe ba boaka ki ba te belé zo banga te ko boire loro na yo ngabe na okota kana kati ba te belé anat na okota kana kati ba te belé toi plus de 80 millions bon oui habitants na Congo à part ba Taliban na plus de 80 millions na posa 15 personnes 15 là bayoka nzembo na ngai ba pesa nga chance na posa ka ba 15 wana ebele ba uta likolo ba kweya ebele ba uta na se ba mata donc histoire wana na message nango ba kofi olomi deti ba koma lelo boye ba tuna so ba pesa bango chance te maestro pas à lelo boye ba tout ba pesa chance te ba vena so ba fali pour pas donc ngai pe na yebika ba tuna so ba pesa nga chance te mais chance ça so le uta ipanzam ibota ba nina musique le boso nanga abe mukolo ibota ayima da nzembo na ngana na yembe nzembo te Iboto, il m'a besoin de dans la carte combien. Elle est dans l'audience. On a l'audience. Parce qu'on a pas de chance ou on a des chances. Glody Diasiga, la mignonne. La mignonne. Très simbelenga bro. Très simbelenga bro. Kata. Mana ba papa, bon c'est souci na bino lisuste pour na poso na bino. Ton confectionner ba produit cosmétique sur mesure. Donc poso pas na biso aza la solution na e. Bo bangate. Donc maman, utiliser ba produit, ya ba hydroquinone, ba javel, ba tube, ba sulfate. Bo bangate. Dernière chance ya poso na yo eza na grâce beauté. Tout ça là ka ba produit naturel à base de fruits. Pour réparer ba poso ba papa bobo sanate pour mandefu to réparer kapé ba bouton ya mandefu ba mama toza wana pour arranger poso pour pesa uniformité kolongola banduta kolongola ba tâche donc boya bozala bienvenue na grâce beauté si vous voulez contacter biso facile donc pour la Facebook na biso grâce beauté cosmétique Paris sinon vous contactez ngai na WhatsApp 0033 6 10 39 13 08 au diagnostic. Voilà, mesdames et messieurs, merci. C'est votre émission PC La Plus, toujours présentée par Mathieu Boncher, votre humble serviteur. Merci à tout le monde, Talarabiso, toujours na RTVS 1 et pourquoi pas votre site Elenga Congo. Merci à Tracy Mbelenga Pro, Glody Diasuka et pourquoi pas Zulu Kabouikou, le célèbre Njilois. Merci à Deborah Bofando. Il y a Matou Idol. Mathieu Boncher face à Binafilé, Full Boss. Je suis avec lui, Naluki et moi trop, mais Binafilé, bon. Bon retour au pays. Merci. Santé à musique bonne.
Santange bandi lelo, on dirait ça moi bien. Pour la caméra bandi mon nom limité. Quand on a chaque on a ba statut. On dirait ba balinganga balanda ngona mais que ma public et minanga. Donc pour nga na mo album maxi single na bimi lelo. Voilà, merci beaucoup. On est salamate na musique. On a bino ba journaliste. Bino ba moni réalité. Bino faut bo aider nga bolo ba ngona place nanga. Pour eza internet na mi kumisa. Mais salamate na musique. Album est limité, single est limité, mais oui, mon public est yembango. Donc ça l'est bien, ça l'est plaisir. Là, c'est vraiment qu'il y a un véritable élève à mettre. Pour y mettre des à rater. Parce que l'élève ne peut jamais rater. Voilà, merci beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui ont la biso, mais bien affilé. Avant tout, on a histoire, on a la vivre l'élo. En tout cas, mesdames et messieurs, bien affilé, à la chanson na vie, parce que automoni, nan to monate, na ba orchestre, musus beat ya. Kolongwana pas maestro, ils appellent nini, ils savent son vérité. Ils ont destin. Ils ont l'homme propose d'être disposé. Soit na te, jalousie te, l'oroté yomoro karaba, longo liopete. Balongo linga tenga moko bina filé. Amoni ke fona longwa, tout ça. Nana lobika ils ont destin. Destin c'est comme memayo, yo ozana makasi ya kobundana destin te. Destin bakanga ngote. Le destin c'est le Saint-Esprit. Ce côté katina comme diriger et memao. Destin aura un zembo moko bina filé. Bato musuku balana ba destin ba vocal. Au moins maintenant dans la vocal mais destin y. Destin tant ya est à niveau d'études à mutute, est à niveau carrière à mutute, est à la famille à outité. Destin ça destin. On rep sur leur moro innocent balume. Innocent balume lelo abima un man orchestre morote. Na peso exemple ya Gez Mawete. Abima un man orchestre morote. Non, par exemple, il y a collège des nobles. Et bima kara, bimi ba wenge alara. Ba quartier na ti alara mais ya qui peut marquer l'époque non. Donc voilà tout il y a ba destin. Destin c'est comme mémo et mémo bon. Ça n'a rien à voir avec Mbandembo tout ça. Voilà, mais pourquoi kara au pimpe si comme l'élève du maître? Mais pour nous tu pas maître. Au bandaka boya pour lobby changer on a mis dans soki nani. Mais lobby non comme maître. Oh, donc on a élève c'est pour nous élève. Tant maître comme un grand maître, non comme un maître. C'est normal. La minute où on a un élève du maître, pour biloko no yé maintenant mon bon sala, na yé ko liango pas maître. Donc, et ça na temps mo beno ça soupe mais na maître était. Non on yé ko la mara mususu, on appelle comme un élève nanga, ba mission nanga na ba comme un élève. Ngana comme un maître, maestro comme un grand maître. Et puis réalité en moi. Batu batu nga hypocrite ou pas. Bazo hypocrite makasi balobi muninga pe sosu bamba nzembo yemba oso prépara no maramu nyonso ko longwa mbala moko ba clip ma ba studio bina filé. Toza ba congolais biso to amindele te. Parce que tant na longwe. Fait na sa musani. Non ma te kamapa. Pourquoi pour voir non na parlé? Hein? Pourquoi on revendre non na? Na fana déjà après vané que yo benganga to sa émission na episode. Na fani non réfléchir. N'est-ce pas? Le long n'est-ce qu'on a commencé à mission. Donc, on a un musicien. Un musicien. Je pense que la salle parcours est bien. Puis maintenant, on a sur Fabregas. La salle 7 ans. L'orchestre a sur Fabregas. Peut-être que je vais habiter. L'orchestre a sur Fabregas depuis 2012. Dans le monde 2019. La salle 7 ans. Donc, tu vas passer la chance. Mais sur Fabregas, la salle a 5 ans. Où est la musique à maison mère. Mais tu vas passer quand même chance. Tu vas pas douter. Mais le lieu on a salipé Makambu a botipe ban dans le roi Bisso. Donc réalité ça maestro Fabregas a sali marque bina filé na marque le lieu pour na maestro Fabregas. Mukolomonte maestro Robeta en orchestre nanga. Mukolomonte bina filé au bimi Sara Fabregas. Fabregas mu bimi bina filé. Siko qui ingratitude pour anine. So na le lieu beza pour na. Na so lo bango te po batu ba okelanga mawa. Po batu ba linganga po soutien sur le uta banzambe. Attends, qu'il va soutenir yo, to soutenir yo. Mutum soya lo ba soutenir yo po yo kana tena maestro. Harmonie, harmonie Luka a sa capare na yo, a sa tâche na yo pour eswa maestro. Oh maître ça n'est pas maître. Donc on a lo ba réalité ça bina filé, moi na maestro Fabregas. Ti lelo. Yo yebi bongo te. Na yebi. Élève du maître. Moi na ya maître. Maestro Ortala yo. Bango pe batikali na Villa Nova. Tant mususu aza papa olongwe na ndaku so senga papa permission. Yo yebisi biso lelo eza destin. Message nyoko yebisa ye maestro. Oyo aza vraiment non consolé.
ezaki liboso ba vibrateur ba kendaki lelo sou bina filé en plein succès ya nzembo ekangi na album mo boita ko bimisa message no ko yebisa na sola dana maestro avant la longwa na caméra na ngapi parce que yo le big na longwa kaka na so que avant la longwa na solo la na maestro que nous nazo longwa na dans orchestre na nga c'est que non après je quitte le groupe pour ma raison personnelle c'est tout pour la nini bina filé pour ça destin ah ben oui yo ma destin na zo kanga ma destin non ça comme journaliste mais un soir non quand tu beta bali un soir non quand ça aux no archimé on a boulot mais habite ce qui peut-être donc destin ba bunana ngote destin nanga eza livre ya vie nanga nzamba koma ngoke na 2019 bina filé au salara makamunae na 2010 na 2012 ti 2019 bina filé au sana maboko ma so Fabregas aroye makuna batu ba oye ba ekuna tout ça donc eza destin bina filé tu as un problème avec ya Christian ya Christian de Con poto succès mokili pour le côté les qui trop ba polémique les qui trop na ba quartier bina filé wele la ki mwasi na ya Christian ya ngwa longwe asali boye na ebité non ouais là na Christian mwasi ndeni ya Christian na poto ngala na kini ngala so utaka poto mikolo na 7 10 jours na so utaka poto en plus poto ngala uti ape poto o ya Christian la te ya Christian na ba Belgique ngala uti na Turquie donc biso na dans la 4 Europe mais ton nom à métro monté to ça m'appelle bilama la boutique moko ti et ça donc ngana ya Christian tala no écart wana ya Christian na grand frère ya boss nanga ninga mutu mukeboye ngana niveau na ngana zo basi mo assez ya pamba oh ti lelo mais dans niveau ya Christian ako se rabaisser si na niveau basi yo ngana zoara alinga bango donc on a battu sur balinga ya Christian te bali bala tissé bosoto so neni ça n'a rien à voir et puis ya Christian na lingi ko tobeta comme on est trop te pour appeler musicien te voilà tout le monde na biso na marambo wana chanson morozo chacha na ba stati na ebité comme la mozani no cha banze mobele no cha ba compliqué no cha ba mon choix so gina nini bolingo simba passer ba ko karaté na wana compliqué ro sepel sa batu nyonso ba tala yo moi avant goût toyo kango et puis tozonga poto sola oh mama bolingo eza compliqué moto mosusu kanisa kiaza pasteur meka na bolingo nzoka zane pa ye wowo meka okopesa nga raison nenga ko bwaka bible nenga osala filme moto mosusu komona ye mokie boye okanisa za inapt nzoka champion na bolingo ochaki tembe ozomona ye bapaki ebele meka na bolingo nzoka zali na elembele moko kaka lali oh mama, bolingo eza compliqué. Oh papa, on a zouaka ye mouchina. Papa bato abala na ye pas zouaka yo réservé. Oh pétion, on a zouaka ye moibi. Ye pas zouaka yo moibi. Bino moibi. Mais banze mono ya tellement bien ils ont conseillé biso ba jeune. Ils a yo moko to somba. On est qui binaphilisme. Ngamoko qui binaphilisme yango wana donc ala banze moment ils ont mélodique facile à capter. On a une spécialité nanga. Mona na ba ata mwana baba zali gaga mwana. Si le long de mwana ils ont bunna na album mususu na nanga mabete. E bunna album mususu. Na bita ils ont beta ko le album mwana mais bunna quand même so ba tse album mwana ba ba pe to na nze moment na Congo mwana baba. Et ça là on est nze mwana peut-être ouverture à vie na yo. Eza mabete so eza bongo ya mabete ngana yebi vraiment ouverture ya vie na ngai ya ma so Fabregas parce que yem tapesa nga chance na ye manzembo wango même dans la carte ya Villa Nova baba o wana nga ba savoir na ngai na ba chance mususu on nzamba pesa bato alinga ke sa mabongo. Bina Filé, merci beaucoup, je suis toujours avec toi. Donc merci à Niki de Paris, Mère Doublé. Merci à vous, merci aussi à Donamo Nika Rotalabiso. Mais Bina Filé, à ta vitesse à Moïsalaka, au long orchestre, Mbalamoko, Tirki, Mbalamoko, Lelo, on a moni plus de 200 chanteurs au bazo komisa bakombo, Ezanini, secret no Ezanini, aussi mbiwapi papa. C'est mi maître. On a maître. Élève du maître. Mais tu vas y dire côté na outil, na ça boulot bien, tout ça la paix boulot bien. Tant on a côté na ba to pe ba na pour ça base paiement na ba ya pour tout ça boulot bien. Mais nene, Turquie, et ça on ça lui demande de visa. Ba ta la compte bancaire, tu peux pas faire visa rapide. Ta ba tali ba compte on est vimba. Ah, ba misa Villa Nova va vivre bien.
to pese visa ba pese nga visa bango banda banga banda bule na okima na sima teno sa 10 jours elekate na comme vengo na bena sara 8 jours on saboter poto o saboter poto neni hein yo saboter poto neni poto saboter poto ata yo mo chéri buda silegati ya landri nzamba kaluka bana Brooklyn na mo le mec ba silegati juste boss de Paris jusqu'à mundo silegati on néglige poto ezara ki na no saba clip nanga fait na sala des clips na sala no clip moko réalisateur nanga Beli na bibo pona zonga pour na kini pe Afrique pe zelanga donc mardi déjà lobby mardi na la Pointe Noire moi qui ne pona ba close nanga mususu les lobby ba sali test lobby OK sous Pointe Noire après dans ça 4 jours on 4 voyage de dans ça 4 jours na zongi bandeko ba ni to ça ce soir bandeko ba otala yo to la single na biso ebimaka single na biso lokola non na site en plus single nanga eza produit na label nanga Ephraim Musique on a moko na se produire nga moko na futi ba studio nanga moko nanga moko na producteur été dans le na producteur été non qui na mamango malembe po na pe no parent futa palais futa là na Minaval futa ba soda na pardon na palais sala boy donc nyonso na ba dépense cortège ba 4 quarts wa bonheur na joie na Villanova bonheur à Villanova na tamola na nelengi nyonso et là ça que na sala boulot pe na mutu moko ale mutema malamu mais so Fabregas alaki kimi ananga ya wana sali bon donc d'après des temps ça date ya maxi single nanga reculé devant pourquoi impossible mais possible obi ke yo ba blo no zaka kende mata kita mata et que zongi et bah tous les jours qu'on belle notre lait. Voilà, mesdames et messieurs, on est presque à la fin. So là, il faut qu'on aille sur mon retard. Moi featuring na elo on obimis. T'es featuring ate. Ngamonan. Voilà, merci beaucoup. Yopé système ezara groupe d'accompagnement to sali pena orchestre bana mai baya basala ba test désormais bazalana. Bana mai basala sko ba test. Ta basala ba test. Ndeno oye basko ko structurer na ye ba soki no sala orchestre ou to no sala groupe d'accompagnement. Moni d'abord on l'action orchestre et fan nan teti to répéter boto tatonner. Yakuna ba tumsu bazana na bi ba komona bangote. Ngana la voyage. Ba tu ba tellement ba no ya trop na si Arnaud mi bozwa bango. So na ye to démarrer comme ça na yungo la pas na yungo la tu yungo le devait un shobila le ba ki yungo le mozo banga te bina filé tant au artiste baza ebele ba fali bazo boaka ba ferré ba Fabregas et ba ibato pe ba boaka ki ba te belé zo banga te ko boire loro na yo ngabe na okota kana kati ba te belé anat na okota kana kati ba te belé toi plus de 80 millions bon oui habitants na Congo à part ba Taliban na plus de 80 millions na pour ça 15 personnes 15 là ba yo ka nzemo na ngai ba pesa nga chance na pour ça ba tout 15 yana et koki na mpona ngana na combien de chansons 5 titres oyembele mbeli ka ba toto zo pe générique ate obando banga siko problème ezate so na bangi pe normal parce que na esikat fona na moi ko banga pe tala na bitumba banjoko bazali bongo donc ya normal na pe na moi ko banga quand animateur moi bois kilo na générique moi salo bien ngalo ta mona vision nzambe osko yo mo panga vision na yo nzambe so ayebisinga zo ba animateur no zo mais vision na pesa mabe c'est pour musique na c'est amola na générique ngala linga mingi nzambe maloba donc no yebisa ko nzambe matia lobi na ngabo nzambe yo lobi nini nzambe pe so abi bonzonga pa maestro Fab et no zonga bon mais so nzambe lobi na bina filé zonga kuna na parler na ngai place na ngeza wana mate place na ngeza wana donc voilà message à souka pour la bande nyonso batali biso ba oyo pe ba critiquer ba lobi les messieurs bien filé trop pressé azabo ba msupe ba peso ba bonne chance au ba ko retenir nini et pas bien filé ba to ba pesa nga chance te ba chance na bango na sengi pa nzambe ba tout ba vient chance te ba chance na bango tout nga sengi pa nzambe ba to ba pesa nga chance merci pour l'encouragement non décevoir bango te donc na pa nzambe très tôt à la raté nzambe so alobi atamu samna ndengene amaitsa mutu ta kitsa mutu tala niveau mutu te
Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Ebele ba uta likolo ba kweya ebele ba uta na se ba mata donc histoire wana na message nango ba kofi olomi deti ba koma lelo boye ba tuna so ba pesa bango chance te maestro pas à lelo boye ba tout ba pesa chance te ba vena biso ba fali pour pardon ngai pe na yebika ba tunya so ba pesa nga chance te mais chance ça so le uta ipanzam ne pe bino pesa ba vibrateur chance te nga na zanani pe na pesa vibrateur chance bino ba obo tikala na bibo nga nani pe na pesa chance to na pesa chance te vibrateur ba nino musique le boso nanga abe mukolo ibato ayima da nzembo na ngana na yemi nzembo te ibato ayima bezo bama dans la kata ko bien aller dans audience ngana len audience te parce que ngana nani pona pese chance ou ton pese chance te. Voilà, ba Marlène Mutuba ba otala yo ba de Kijuhum vers les Lewis message à sou calmement ba mbote na bande ko batal biso bobengelanga Diego Bateri Grand Libulu Marlène Mutuba de Turquie et on appelle sur Rodrigue Armando on appelle bienvenue fini on va staff na Turquie ba tunala na mona na Turquie ba tutolia na mbala bien mala na liango voilà et utolia na filé na simano ko miso teti boy nzambe nzambe na teti te ko ma teti fort bien filé. Bon après on comme appelle tétine élève du maître. Si fallo ba bon. Élève du maître so na so muto so za dans un maître. Faut comme tétite. Yo mon entend dans la famille so bon maître na bino. Ondo banga te. Tant de jours tambo la 4 cortège zo la na no ibi ke to na Congo ba te bele ba ta muto orgueil surtout kela boye. On est ba outillage à boulot. Et là le ingénieur. A cause appelle na 40 testeurs et c'est nul. Et là roi menuisier. A cause na paquet ba c'était. Ngana musicien musique est mon na pané na bakar na bilamba ya pona musala normal ya pona valoriser pe boulot na biso bato ba finga biso trop ba musicien bata matolo bazane lorote parce que ngana musique e pesinga na san ya ba témoignage na ngai na tamwa na bongo pona linga bongo ngana mta délire mituka na linga mituka na ndefa mituka kuna kala na soma mituka tena kenda scène na tuna ba prix caro combien na 2006 à un moment na défi car avec na DVD mutondo nandalinga ka trop parce que tant na omozo mala na san na soma ngoti voilà to sepela na banzembo ata monzembo musu ya sikapa wana et puis question ra ya suka ba master balimbisanga pourquoi ra ba clip e bandi na ba cercueil bina filé na kata cercueil ebi ko mo bangisa na batu me mutoyo asimbi vuma wapi wana za ba yana ba kibina filisme mona batebele ba manzembo liwa ba cha cercueil mpanzi on a Facebook photo chebo mutu moka chebo donc tu comprends batebele ba manzembo baliwa ba cha cercueil mpanzi ba ngokota te parce que nga pe fona yana na se démarquer na yana eloko mobo fona kota batu ba benga nganga ou pas ngana koti na kata nzembo na koti na kata scène normalement elle a fait mutu akota ngana oyemba parce que mutu akota aleti azobanga ba banga ngama na koti yango wana nzoka na zape kaka nzoka na zali ngana seso na koti be na dai nzembo ta ya suka mkepo biso sisi na biso mokola liwana ngali botala ngai kolela Mardoché Prosper bienvenue ba kolela mokolo na koa Villanova nanga bobo sana te bola munanga la mokili bozangisa bola munanga epe banana ngai miradi nanga Ephraim nanga napesi merci na Enaki Tata Izina Bruxelles pour le soutien pour la bilamba. Voilà, merci beaucoup. Moi, je dis merci à mon ami Joël Barça, mon pote. Merci à vous. Merci aussi à Nicolas Mokonzi derrière la caméra. Merci à Mère Niki de Paris, Mère Doublé. Merci à tout le monde. Je suis là pour bien travailler. Les célèbres Ndjilois,
Zulu Kabouikou, Union Européenne, merci à vous. Venango Dilom Ampouya, Deborah Bofando Yamatu Idol, tout ça la Ramoussala bien pour les loba pesa au valeur. Tout la raté Nicolas Mokonzi. Ça c'est Mathieu Bon chez 001 Mokonzi na bango. Donc yeyo, sans complexe, sans soutouké là. Chez moi, je travaille toujours. Yves Mwanzako Damasina, merci. Merci aussi à Venabisola Noumouzinga la reine. Merci, merci, merci. On se retrouve la semaine prochaine. Mais totalement, on débat ça. Test, moi, image mke. Botala biso toujours Elenga Congo. Tracy Mbelenga Pro. Merci. Merci à Nicolas Mokonzi, Joël et Baxa, mon ami. Et pourquoi pas Joël Masunda, mon thème à Nicolas Mokonzi. Mère. Jusque-là, non, on a lié. Donc, à suivre. On se retrouve la semaine prochaine avec Mathieu Bonche. Pourquoi pas votre émission PC là, please. Kosala Moussala, bien Isalageleng. On se retrouve tout juste. Bye. Oh, Massalangaï. Newstin Noodles. Kili Odia. Wakabase. Wakabase. Ma chérie Nabiso. Wakabase. Bayaya Swag. Wakabase. Wakabase. Hello, ouais, ça y est la grande famille, c'est bien moi toujours ma fille Legacy. Tout ça pour les bisous sur la colonisation. On a tout ça pour la vie, on fait ça pour la bisous artiste. Les amis, ils pour la vie, nous avons fait la bisous, la colonisation. Donc, on a bien cette bandarana. Wani, donc, Coco, tout ça là, on a Tonganga, la pena Tongani, c'est que Tongana, allez. Bah, Banzele, Bachona Lobby, Wakabase, il est important la colonisation. Ouais. Wakabase, 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 Lido VIP, Wakabase, Vanessa, Maloba, Pesaka Fecharo, et Fecharo, Ningisa Fecharo, et Fecharo, allez Simbaka Fecharo, et Fecharo, vamos dançar na traje, vamos dançar no rabo, dançar no rabo, Berton Tibala, Atomanga, na pena Tomae, Seketo Tomana, allez bisous, bye. Elenga Congo, Glodidia Sika, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata.